donc tout ça va aider musu te pour te kufa kana to ne to zabwe et ça te biso so faut kufa donc faut ka to kufa biso ne so mbala moko brr mbala moko balobi nde e kufi mutu te mutu ale muninga so ka neti ka nde to sali no émission boy ngana kufi oyoka journaliste wana chaque micro ye mutu ali aki so yo kufi atala ko wana mutu alanda ko sala na émission ye mutu ale ezaka ndenge wana zo kombo ba ebino pe ba religion l'équipe ba bigi gola da ki bouddhiste. Oh, il y a ce que confirmé. Grand chanteur, grand danseur. Dia yembelo ba ngomba bilengi ezayo. Mwana mama vwanda no na trone na ngai. Bambanda no basondukanga. Vous êtes collé? Oui, mais il faut qu'on a dit moi na Congo. Biso pas Jésus. Nango ngikuta koma oyimba. Donc biso Jésus abalola 4 komisango kiti. Bon. Guide digital collègue na biso ndenge tazangi biso mais martyr ezaki nde programme ya Jésus de Nuance donc papa nde mutu papa soka za makasi wana ekanga ezwa pe biso so kombani donc yango na osenga pe suna papa za toujours makasi pour tala ba bitumba tala ba combat bo eza ba combat momboye tala côté tuvuti tuzuya toujours tuzaka na boye est-ce que vous avez informé tant à côté à palais oui baka vous allez consoler quand même dans mais digine na zani ngona ngai à part na mouvement ngai tuzaka déjà na digine na lokolengi na mama poto palais moko donc nga tolala na ye papa Sélé hein et pas soigner qui ya papa Christian tolala ngana ye wana seli wana yero mususu mona asali likamuna ndako akimi ndako oso mwana po ngai na ono zaka na déjà na bionique biki avenir mona mama Marie Makesi biso to noke nikisela nga na zabu na nikisela mama Marie Makesi fufu azwi ma cantine na ye nikisele fufu na ye na ngona ndako donc avana no kimiziki ngana gi donc rien à dire. Rendez-vous avec Dieu. Il voulait juste te toucher. Il a fait tout ça parce qu'il veut te toucher. Maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Landabiso partout dans le monde. Merci na Pichu Mangaya Boss Lady. Un grand merci à toi. Un grand merci na Attention Nation Banda. Merci aussi à celui qu'on appelle. Alarme. Alarme. Nakatia. Merci na tonton de la nation Banda, merci na Yemoko Babenga Rapichu Mangaya Boss Lady Batutu, Charlie Boutique, Charlie Le Boulou, au sombi na palais parce que na Istanbul tozara na bière c'est moko oh vraiment l'aide Sarabiso. Vraiment bon s'abonner na gros bon s'abonner bon à la vraiment belé parce que Kalaming te tozo beta masolo misusu quoi. Donc je suis avec Mwana Congo, boyebi que fait rigola na matanga. Fait rigola azana matanga. Jésus de Nuance, il est en deuil. Azar matin vraiment pour vous signaler que toyé pas Mwana Congo kolukaye parce que azar animateur a oumeli na jet set vraiment azar moninga gigola parce que baroma déjà famille on te le dit to fanda boye ndenge bat bazola na biso partout batutu bazo benga biso ba maman Germaine Lungu batu ebele bazo benga biso maman Mili Nzemba batu ebele bazo benga biso déjà je suis avec Mwana Congo sur notre beau plateau dans le gouvernement va toper ça mbote mais faut ça toka moi sima parce que bat balinga ke mingi trop quoi partout dans le monde. Bonjour Mwana Congo. Ouais, bonjour mon frère. On a vu que grosse molly balanda mondialement. Donc tant que côté on a vu que tina ba Australie côté ba laisser talama ba vanda ba otala tina ba na ba Bundes côté René Zola Azalaka ba Hollanda. Donc la remercie d'abord ndenge ya mbanga e bimakamuto na donc na kamawa. OK. Merci beaucoup Mwana Congo. Est-ce que toi là
Gigolo Nveyembo, les la Gigolo en animation parce que il est déjà parti, c'est notre frère. Mais l'homme m'a écouté dans Jet Set. Ce qui m'a le lobby au Kanissa, nous avons na Gigola. Crime ni anda olinga mingi pa ina. Ouais, Gigola andolinga mingi so nazobwaka sengo basabila yo diambudia patu batele. Sengo basadila yo diambudia patu mamude pruva mudia patu etenge. Mudia patu mama mudia patu etenge. Wana umona siku digital ndi wana yango abando tenga mavuma zo tenga ma cameraman zo ngana ndi ya abando tenga. Mama mudia donc ayotenga ma kana luki. Un grand danseur hein. Grand chanteur, grand danseur. Oh, il y a ça le confirmé. Grand chanteur, grand danseur. Dia yembelo ba ngomba bilengi esayo. Mwana mama vuanda no na trone na ngai. Bambanda no basondukanga. Vous êtes école hein? Oui, mais il faut qu'on a dit moi na Congo. Biso pas Jésus. Nango ngikuta koma oyimba. Donc biso Jésus abalola 4 komisango kiti. Zongwani ndinga banda ba Nicodème yaka animateur comme ça chanteur. Oh, Nicodème yaka animateur. Les lois ilunga danseur comme ça chanteur. Do biso nde tuzabuyi kovanda tuna Jésus ezana tinzite za pembe na ibale mvula te. Biso tuzane mo tina ba mission mususu bazaka pa ba leader mususu zomona ba oneti ba aquarium moni ba mbiso bazaka na mesa na ba aquarium. Zomona neti mbisi yango baliaka ti. Biso sikoni wa ba pot de fleurs ba PCL. Biso Jésus nde a partager vraiment savoir na ye. Lobby ezala biso tuzana université différent. Donc nous sommes allés à l'université, mais l'université n'a pas sonné. Qu'on a université à chant, université il y a danse, il y a nuance. Donc à transmettre à nuance, n'a pas besoin d'animateur, n'a pas de ciment. Donc nous avons ça bonne au yambinga boy. Nous animateur mais na ko yembelo banzembo ya ba orchestre news ya ko biso to incarna Jésus ndenge asalela biso na ko yemba banzembo ya ba orchestre news o izana Congo a. Batu ba kamwe ki na yembi nzembo orchestre na ndia jibe na ndia donc ngana ko yemba banzembo donc ndenge Jésus siko aye kusila biso o lobby omoni ba animateur soko aussi animation o yembi nzembo batu balobaka yeto yebeliye mais c'est comme ça Jésus déjà a mis formé là déjà avant. Lobby mon akon soka yemi gravé ngwidi rosar ngwidi ça lui bien très bozingambo Nathan bozo beta stade des martyrs kalamingi te Gigola azalé qui propre et fait rigoler Jésus de nuance pe moninga na bino combattant de lutte ya kati ya Jet Set au vraiment de bundine bataille belé lelo kolongwa na ye kolongola ye na mokili. Comment tu fais rigoler en joie? Problème, hein? Batumsu ba ba te faire mutaliegi parce que comme kolobama batumsu ba comme kolobama mbebele batumsu ba bio bakisi na ye yo yebaka secret nini eloko nini kotsa ginda izaki maladi kaka ndenge biso tout belaka parce que toza ba yuma ou bien eloko mobo et yaki yango ni mtumile nini si te pe mon frère na ko éclairci bato na monde entier ba gaulois na ba gauloise omoni nzoto oyo eza ndemo na nzoto na yo oyo eza ndemo na nzoto cameraman nzoto eza ndire mutuka ezwaka pani ba réparer nde ba réparer mutuka nzoto pe ezwaka pani comment siko poka biso nde na domaine na biso musique et comment que faut comme famille no faut comme net famille moni Jésus Christ ye moko akufaka siko faut boza likolo ya Jésus Christ bokufaka te makambo ezalaka te ngano nde toza boto okufa webi yango o renete okodaye na boka krimo ko bwende wana ti okokati ozo mbwana do o renete okodaye tutika komema nanu histoire mo boneti mutu asali boy Jésus le niance ndenga zande wana ana double douleur na ndenge nini ana double douleur ya musicien na ya kufi ana douleur ya leki na ya kufi ngana koza na douleur mais douleur na ngai ekoza douleur ya moko ka collègue na nga kufi mais Jésus na ngo mibale do misi na ya kufi leki na ya kufi zo mbwana do totika komema déjà histoire nzoto belaka toyebiki Guy Digital awanda kobela Digital aza boninga na ngai nga avana kutana Jésus tana oti kwilungu na mboka ba. Vous savez combien d'années d'abord na Jet Set depuis Monaco parce que yo déjà si tu découvres déjà talent tu as déjà
l'album oyo boaka déjà na banzembo babiloko ngai bato faut pas calculer depuis banda le temps on azobeta ba viva camarada mwana Congo de l'animation c'est Jacob Bleda sentimental nous c'est udu povo ozana banda oza la fiere ozana banda wana 2007 siko bosa la calculer 2007 tilelo donc le seul animateur roba benga inlongwable donc aza neti kidia ba neti gardien o ya léopard ki asumbwa ngamuna yambaka bande kona ba animateur donc mingi to kobeta masolo na te ba golana ba goloza ebi déjà tango yambinga boyi o yambi les fondations de l'animation ya Jésus Miansi mais le to basé mingi to na problème o to na ngo ba golana ba goloise et puis na ba gladiateur na ba tous ba linga la bonne musique ne bisabino ki toza to perdre ndeko na biso collègue na biso donc tout ça va aider musu te poto kufa kana to ne toza boy eza te biso nso foto kufa donc faut ka to kufa biso nso mbala moko mbala moko balobinde e kufi mutu te mutu ale muninga soka kana tika nde to sali no émission boy ngana kufi oyoka journaliste wana chaque micro ye mutu aliaki so yo kufi atalako wana mutu alanda ko sala na émission ye mutu ale ezaka ndengwana zokomba ebi no pe ba religion l'équipe ba bigi gola da ki bouddhiste et mon Congo na évité parce que yo mingi au défendre mingi au exact culture ya ba koko na biso traditionnel na évité yo za na religion nous a mutaki mbambo est-ce qu'il y a vrai pe que gigola za ki bouddhiste bon wana eza religion donc wana mutu mususu akoza ne mutu mission neti ngana zana ngane mutu ane mwanda tsemi donc ngana sambela kana ba keloba mbasi za nkunga uzomwana donc ba ange ya banzembo biso tubenga ba mbasi za nkunga donc eza mutu na ndenge nzambe azaka nzambe azana ba kombo ebele est-ce que ya solo pe gigola zaki bouddhiste ne selon toujours avant il y a aseka ayo za deliver yebi ke gia banda ko sambela ngai eloko na bi gia na sambela donc digital anda ko sambela uzombwana donc ndenge pe yo sambelaka azaki chrétien gia ndo sambela oui ando sambela tambo mona imagine est-ce que nenga le kanara pas passer est-ce que et ça la rabino ndeni tambo mona ba dévoiler que Dieu avec bien ta sali inane na ndako parce que bana na ko bomba et après ba photo ndenge sur kilaki tango yo aki ko mona et la église ça la qui bien ou bien c'est ça qui un peu gêné est-ce que c'est ça qui va bien vraiment ndenge mona ki c'est ça na on était fleur de fleur so ba so pela on peut so maité mona ga efané donc ndenge ben zo ça donc il faut moi ba respect mo boye ndenge senga nzoto donc nzoto ezaka ndenge ntango moni moninga nzoto eza su bien te e osala bien te esalaki ngai bien te esalaki biso bien te esalaki bato tout bien te esalaki ba mokari moka boss bien te donc esalaki presque bato ebele bien te est-ce que vous avez informé ntango akota apale oyebaka bowande kosola quand même na bato mais digi ndenge aza ndenge wana ngai apart nano mouvement ngai tozalaka déjà na digi na lokolengi na mama poto pale moko donc nga tolala na ye pa papa Sele et pa ba soigner ki ya pa papa Christian tolala nga na ye wana seri wana yero mususu mona asali likambo na ndako akimi ndako ozokomwani po ngai na wano zaka na déjà na bionique duki avenue mona mama Marie Makesi biso tono ke nikisela nga na zabu na nikisela mama Marie Makesi fufu azwi ma cantine na ye nikisele fufu na ye na ngona ndako donc avana no kimiziki ngana gi donc rien à dire donc rien à dire donc ngai ba Peggy Jonker moni kiriango donc mwana Congo Peggy Jonker ba vient na biso ba Matikunda azaka pe na mouvement wa yemba aleo olinginga na bela po sepela yepe to anoza za ni pe na biso yekuto aza plus âgé que biso meto anoza za na ye na ba Bob Machaka donc bana ngiringi o ba kotala baebi de Gaulle pe mona ngiringi yepe pe na de Gaulle a mona gal a mona gal mambo to mambo ki vete ona ni petit na ni vete to lobela mamuto to ana ndeko na biso to perdre ndeko na biso donc na ndenga histoire donc ginga na yibaki déjà que gi azobela donc wana ni songa yo yebaki famille bien yebaki mama Marie Makesi parce qu'on a minute mama Marie otala mwana ki lilobani ko lobana mama Marie Makesi pour fortifier maman na biso à part non faire rego aza patron na mama Marie biso bon nga eloko kana ko lobana mama Marie mes condoléances mingi mukena lomba na nge samu
vanda ka ngolo mamu nyonso nzambe keza baka ni façon yani tulilaka beto na inza et puis ni façon ke bakilaka ba miela beto donc vanda ka ngolo kuna na putu ngekele puis na ka mulenda zabisa nge vanda ka ngolo beto ke ka kwa kuna beto ke na participer ka façon mambo ke na lutila singe ke baka tango ya kukuiza be kwako ngeme kuiza si tango ke vanda ve nzambe vanda na nge kaka mais kwa yo mona pe mona na yo mona mwana ne mama ri makesha amona mwana eni ba okunda gigola sans absence ya maman bisote na pesi déjà message ayoki déjà na langila ngana beti langila o nde muno dono solo na mamari ko mamari kutundenga zani ngona apesa nga déjà cri kutuna na bwaka ngote oh ya solo atikela nga déjà cri moko bwa apesa nga ki kwanga dio badeno kuna bankuna vayunge doda wondoda nanu na bwaka ngo kutite donge kwanga dio ezani ndege mombo itangu batu bazoluna nguba tangu bazolungwa kana bilanga ya kiti abandimba ngo kulungula banguba wana ndege wana na kiyombe to benga kai kuangadi do meya nda ko tsanga kriwana na boka ngo kutite sina pesi déjà message na Kikongo mon frère lelo mwana oloba loba mwana belebele dia tikila to mwana kwa to ke na biso to ke to shiki dia tika mwana on me dit azali mbali dit que déjà abotaka déjà depuis to kenda miki bon combien de chiffre na ngote na biki gi aza na bana Guia Mbali. Ce qu'on a mis est perturbé le stade de Martinique parce que tout le monde va c'est nos campagnes à Madé à déstabilisation. Déjà Bandagi que non le 27 concert est comme annulé avant d'abord matin à Yedi. Ce qu'on le long n'est Guy à profit. Est-ce que Monaco a assuré biso pour la force ou on est en bête à stade de Martinique? Bon. Guy digital collègue na biso ndem tazangi biso. Mais martyr ils ont des programmes de Jésus de nuances. Donc papa ndemu papa soka za makasi wana ekanga ezwa pe biso so kombana donc yango na osenga pe suna papa za toujours makasi pour tala ba bitumba tala ba komba bo eza ba komba momboye tala côté tuuti tuzuya toujours tuzaka na boye mais na ndenga nkolo na dit que mamuno sekeleka bien il est bien. Dynastie ndenge ndenge. Toze la paix parce que babi tozana maman na kriwana krimo bozo boka mikolo c'est le passé. Na éviter est-ce que dynastie ou promettre biso que toyoka dynastie d'ici là. Ouais, dynastie deuxième volume. Yango za on dirait Zemi. Zemi ya ga liboso tie bimi. Deuxième maison ngara simati. Donc dynastie deuxième volume pour les gens on m'a boka te mais c'est les passants babi eza brigade de Saboua Kango déjà babi ils a créé bato sito yokango rapidement parce que to OK na biso jato silisa tara bwana matanga ngana OK lo mawa utunu ba question bwana matanga c'est les passions on eza yo yokane ozoloba Baboua Kango déjà yokane ozoloba le crash diso azoyoka ozoloba ke si Baboua Kango déjà et si Baboua Kango c'est le passé yo mona nozo ko milobela ke si Baboua Kango déjà donc c'est le passé. En tout cas papa lelo après dynastie bongo zongela ngai donc biloko mususu ezaka yo kosala nwangu bato batali na bango kande mwana kongo azango ka mwana Jésus donc nayebisa yo biso toza bato mombu tozalaka pa lumière donc babi mpe bozobima te orchestre héritier ka bakeso kombe bino bobanda kala jet set mais orchestre héritier ka awa talaka des albums bazo tambola voyage comme wewa mon frère otelemina mikilisi monde totelemi boye otelemina mwana Suisse otelemina mwana Belgique otelemina mwana France otelemina mwana Hollande mboka bagilema yingu maneke de Paris. Merci à vous nos fidèles internautes qui nous suivez partout dans le monde sur cleboa.com. C'était là l'artiste Mwana Congo, le fondateur de l'animation du Jet Set. Nous étions là, ici dans la commune de Ngiringiri, là où on était venu vraiment prendre l'information sur ceci réellement. Notre frère Gigo là, nous a laissé. Je pense que vous avez vu comment notre animateur Nenga Lobby, Ndengeni à Lobby vraiment que Nderonaye accueilli. Vraiment ça lui passe vraiment mingi. Mais bateau yo besoin na campagne de déstabilisation. Botika combo ya faire rigola. Botika combo ya faire rigola Nenga Mabeli. Parce que Mwana Congo Lora Lobby a dit faire un double douleur.
étant que musicien, étant que leki na ye na qui ça peut batkalaka bango ni bali. Tolingi to fortifier maman na biso maman Marie Makese ko kufela mwana dans flairage oyo et ça ba maman na biso pasi parce que maman na ye atikali en vie. Vraiment bino bato bozo yaka. Oh bozo lobaka oh non boy par-ci par là. Oh bakisi non, on n'a pas besoin de ça. Nzambe se azui molimo ya ndeko na biso Guy. Tellement avant akufa akendaki pa papa na biso pasteur Mukuna. Toyokaki ndenge ni azwaki délivrance na ye po na nga Guy abongisi nzela na ye akende na kimia. Botika ba rimé bo bandaki d'abord ko bundisa déjà faire oh concert annulé. Oh boy, oh boy, oh boy. Lelo na bike bato belé boko zwa yango na ndenge na bino. Boko sala ba analyse, boko sala boy mais il faut respecter le mort. Guy oya kufi aza artiste musicien. Tana yoki cher de coupe, cher de poule là et biminga na moni mwana Congo aza animateur mais azo mba vocal ndeko na très bien dit. Très bien chanté. Vous avez que baza batumo ba mesana pe ba fana kana Jésus des Millions biso ozalaka na une église au milieu du village. Place oyo moto ezo pela toya ko boma moto. Place oyo moto ezo pela te biso toya ko tiaka ka kimia. Donc na minute oyo boye ba ke lorsque ça brille chez le voisin bino te bossa la fête parce que na biki ba te belé bo na réseaux sociaux boko loba boko sala o bo mesana ko sala. Vraiment tout dans le respect à mort, tout respecter vraiment faire rigola akufeli elokoza ya motu azali son sang o azali makila na ye yango moni bat babenga batebele Charlie Boutique Charlie Lubulu abengi ngataka mutateka bilamba ya collection o aleki batu tout nga na benga le sel à bière qui nous reste ba vena biso ba Blanchard Londolé ba bengi ngai Vieux Blanchard Londolé o apesinga masolo abike no mutu o azana besoin que ne tirki to bombi masolo mais vena so Blanchard Londolé to peseka mbote parce que to boy que non eza tsona bandenge mo donc Vieux Blanchard Londolé mbote aussi na Dina Biembongo mbote na batutu vena nga Kadi Viminde na pesi un grand merci pe na MP4 nengozo sunganga en assistance to zakana nga muté ya mabeti donc on a muto na eba ko tambola yango lelo nzambe pe azo bénir ngai vraiment je vous dis que je vous annonce ndenge mona konga lobi bazwi salle to kozala wana to le lagi na kimia et les autres makamususu etikali to kipengo après ce qui fait rigoler avec un stade de martyr te to koyeba ce qui ko beta to koyeba mais na minute eza na matanga to fortifier fait rigoler to za na bango to kabula mawana bango parce que eza pasi surtout nga na otala bionique avec camarade nanga gigola zaki meilleur ami nanga auto kolina ye na avenue Balari parce que ngai naza mwana ya Kivunda naza mwana ba Marie Paul donc je dis un grand merci na batutu vraiment oyo bozo lelelo na faire rigoler na moni sali batutu pasi merci na la mama merci na 100% polémique merci na batutu bo soutenir Ferré na temps oyo parce que biso doza na biso bato jale le té bato bayaka ko flatter Ferré mais na minute auto ba vrai amour na bino ndenge dia ko vraiment pas de polémique botika la famille vraiment basa musala basala oyo sengi basala pona tolela ndeko na biso en bonté parce que azaki artiste musicien. Merci na batutu bolandi biso, merci na Joe Lili atala en chair et annonce, merci na Kadi Viminde, merci na Charlie Boutique Charlie Lubulu osomi na palenga na zara moté ya mabete na zara maboko pembe. Merci. C'était un grand rendez-vous avec Dieu. Il voulait juste te toucher. Il a fait tout ça parce qu'il veut te toucher. Maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant.